Donc, Oyazali ami à terroriste a commis terroriste. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne veux plus rien savoir de Némoine Natemi. C'est la vie de mes frères qui est en danger. Kamere nous a fait beaucoup de mal, a fait souffrir biso mingi. Tout le monde va passer bandeko nanga bazo mona bazako violer batu. Bazo sala batu passi na Kivu, bazo sala batu passi na Osaïr, na Nord ya Katanga, eza pona ba Kamere oyo. Biso zolia ba spirenga on a ba aile de poulet hein. Mais bato zo mona passi na Kivu ba yebi aile de poulet hein. Tango bazu ba beti batu na mushake, ki Kamere était où? N'est-ce pas que Kamere savait cette histoire là? Oya ba arme ba somi na mbonga ba congolais, ba tindi ngo na mushake na nzela kunda bato ra récupérer abomeli ba congolais. Kamere le sait non? Tant que vous avez ngai ya bundu ya Congo, bandeko nanga ba congolais. Oh ya bundu ya Congo ba kufaki na base na février 2007 à février 2008. Kamere le sait. Donc ils ont les Kambote qui bon résumé émission mobimba na kati radio qui toko lokola li solo, émission ya papa dia na sulfoot. Oh non, tozolo belango pambate ndemo na sema sangani na Kamere poza muswahili. Non, et ça au-delà ya ba tribu. Et ça au-delà comme les Kambumoko national, les Kambu ya contre l'humanité. Nabanzi et papa Nabiso totikela ami Bushiri ye aloba maloba ya mpimbo et boto papa nayebi papa qui n'envoie de limisa peut-être nayo indirectement nazo répondre avec aux autres et on est na besoin de ça que était les cambo todo sala eza blagité ngane na za za remsu na vandi bo ordinateur ma mi sozo bimangai quand je vois des femmes violées bana bazo kufa banini nayebi ngana nayebi qui est responsable je le sais. Responsable des alliés, Kamere, responsable des alliés, Hippolyte Kanambe, Kagame, tous ces gens-là, ils acclament unique au Wemba Sala Toutiland, tout le savant, tout le de la sous-histoire à Wate. Tout y est bien 7 millions de morts. Alors, si vous avez un résumé, ou bien bateau, vous avez pensé que non, pour la raison, peut-être, il y a qu'on protéger Tshisekedi. Voilà encore une autre raison. Oh non, bateau, bateau soutenir Tshisekedi. L'objet papa d'opérer à tout le monde, on a qu'à radio, qu'à top. Abindeko, tant sous bateau, Kanisa qui est posé au Lingaraming et Tshisekedi, côté IDPS, Yangwana, Ozoluka, au baby sa vie animaux natemi. Mais non, ce n'est pas ça. Et comme il est grave, parce que le fait que nous avons vandi bozo ya nanu bandeko, na vandi, na moni penza bofasa. Bandeko nanga, est-ce que vous pouvez bofasa ça na mboka? Na vandi na moni Kudura Kasongo, oh babimiste la biso ke Hippolyte dans ba diplôme des États-Unis. Qui a soutenu cette affaire-là? N'est-ce pas qu'ils a ba Kudura Kasongo? Bota la image na Vital Kamere.com boko tabomona na moni ke nemwa na temi ke ko vanda na ba Kudura na ba bofasa na ba kabongongoi na ba tous ces criminels wana o bazali ba responsable ya viol ba maman na Kivu mes frères et ça li sécurité to ko ça na kata radio li solo nous sommes ici pas pour rigoler nous sommes ici pour défendre la terre de nos ancêtres. Donc les Camerounais nemwa na temi ça les ali trahison et mériter la pendaison au même titre que comment Saddam Hussein na kata Irak. Il mérite la mort parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas trahir un peuple qui a déjà souffert pendant plus de 10 ans. Au cours qu'il n'a pas meurtrier, il doit dénoncer ces gens-là. Oh non, tu sais qu'il dit, Azolo Bate, mais tu sais qu'il dit, aujourd'hui, il est dit, ce qui biso mouta changé ton dimaka. Biso ton dimaka. Ce qui le long de moi n'a dit, mais je me suis trompé. Papa dit, na sur le foot. Ah, na ebiye. Alors ça, l'émission, moussou sous poto le baké. Ne moi n'a temi, azongeli biso. Azongeli biso na kati ya combat. Mais pour les locaux, ne moi n'a temi ne mérite pas la vie. Et ça, la vie spirituelle, to physique, il mérite rien du tout. Moi, je suis choqué de voir Nemwa Natemi parmi les criminels et les assassins de mon peuple. C'est mon peuple qu'il s'agit ici. C'est les blagues pour la bino, on a évité, mais pour la blague, je défendrai le pays jusqu'à la mort. Moutouana Salima Bey, to condamné, Makamo Saint-Esprit Zawate, oh Molimo, oh Aza Pasteur, oh Aza Zikwa, je ne sais pas quoi, je veux rien savoir. À toucher, place au Batoucharate. Kamera za Moutouana Kana Kala. Parce que yé Moutabomeli Bisomboka, a pimela ba militaire congolais salaire. Bino Mamoleka na parlement, bo éviter, hein. Kamere basala décision loi na parlement va augmenter salaire ba militaire congolais c'est Kamere na cause wakei a boya va augmenter salaire ba militaire. Vous savez qu'un militaire qui n'a pas été formé, un militaire qui ne mange pas est pire qu'une bombe atomique. Ceux qui sont militaires na biso ba komi ko tanga ba na kata ba viol ya ba maman na biso moko ba congolaise c'est parce qu'ils sont pas payés, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non a décidé que ba zo salaire té, ba doubler salaire na bango té. C'était Kamere hein. Vous pouvez m'embolika na parlement ou quoi? Mais informez-vous. Il n'a pas été bon de Malobi, qui bon, Azago Pesa Maloba na Bundu dia Congo na opposition, na kata parlement. Ça c'était l'arbre qui cache la forêt. Na seya mesa, il est dans une procédure où ezali ke bazwa Kivu, ba pesa mona maboko ya bapaya. To koki kondima yete na zongi selionan Maloba papa DSV. Eboto papa na biso toleka na lombango to pesa na Skype ya Brigitte Maloba eboto. Eboto papa DSV. Merci, la maloba. Au Pessingai, vraiment, Nderonabiso, Ami Boucha, vraiment, Nzamba Pambola, il a courage, vraiment, aux anango, il y a défendre Biso, Bandikonayo, Congolais.
nali koloba boye pona ba ndeko na biso ya bokoko papa ndope vitakanga na landaki ye pe ba ndeko mosusu balobi ete ezali problème personnel. Oui, il y a un problème personnel, mais il y a un mot très important et c'est que comment il était la Bible la biso on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. C'est-à-dire bako beta mokonzi pe ba ye kolinaye ba esengeli ba pandana. Quoi parce que mokonzi tout ici est betami. Alors la minute oyo, moi je pense que batu ya bande on a vu ya bokoko esengeli ba banda komi tout na ba question parce que mokonzi wa zali tout ada ya kobetama esengeli ba mi tout na ba question où sommes-nous ainsi bazo okende wapi. Et c'est très très important. Nous avons vu Abichou vraiment avec un argument très fort. Ainsi, Maramazo Loba, et ça Maramazo ou na bambeboté. Et ça passe à la douleur makasi. Pourquoi? Parce que Azali Moutoyo, Bapia qui est confiance, Bapia qui est mon ancien confiance. Bien aimé, tout comprendre que le comment ceux qui battent se confier na yo. Et là le coup là homme politique, pasteur, médecin, c'est-à-dire catégorie moko ya battu. Ce qui bat population, peuple confié na yo et que yo trahir bango. Quel passe batouana bazali komona? Quel passe? C'est-à-dire que population yo fait la passe ya lelo. Alors pour na ko zongi la maloba mingi te, na zongi si maloba pande ko na biso décidé. Merci Papa Nabiso, vraiment na intervention à Manamo, toke ne pas ndeko Nabiso Kadima. Papa Nabiso mbala nkomi na banzi ozali en direct, makambo ozali koloba na radio, vraiment ezali koyoka na toke pa Papa Nabiso Kadima to pesa maloba. En tout cas merci ce papa Diana Lokana Zongi. Maintenant le babo d'abord on a réagi un peu pour la radio Bendele. Bah radio Bendele est la propriété à Apareco. Apareco ce n'est que normal va supporter mon continent bango moral aux ali ngwanda. Yamala ba linga ko supporter Tshisekedi te yamo banda ko critiquer Tshisekedi et nyos. Mais na yina lo babwe ba politicien na biso nyos tuzana bango na Congo wana nyos à partir ya Mobutu bangwanda Tshisekedi ti na Kabila o banani bango nyos bakota na salite ya ba Rwandais. Soki tokei kala to banina na ba gouvernement ya Mobutu ba Rwakabu bana ba Bisengimana bazaki ba Rwandais ba travailler na Bangwanda na suka to yoko mona Mobutu akotiseli biso ba Utu na kata nani avant kende atikeli biso ba Utu na kata Congo to yoko koma na 2003 Tshisekedi parce que amona kazaki lésé na accord na bomba sala ki ya San City wana ba tika ki ba zui zaidi ngoma Tshisekedi amona tellement kazaki lésé tangu nani Robert na kati ya gouvernement 1+4 Robert Wasiliki atiki Kishasa azongi na Kivu. Alobi ke non ba za marginalisé azongi na Kivu. Tshisekedi alandie. Akiko sala nae accord kuna ya RCD. Likambo wana ekotisa salite tellement que batu basilika ki mingi et que jour Tshisekedi akendaka nani kosala moi discours moko na Kisangani ba bambaye mabanga. Ba pardonnaka likambo wana te kende kosalia na RCD. Babamba mabanga lelo kamere tuzolinga kamere za Rwandais kamere azomi benga mushi mais soko kei na ba mushi kombo ya kamere za na signification te mais Kenya na Kinyarwanda kombo ya kamere ça veut dire nature bato bako vérifier ba kende ko vérifier yango kombo ya kamere existera jamais na Congo ba na papa mwazolo baki et pas ba Swahili ba kombo ya kamere zalaka. Ce que Zali est la signification te. Beaucoup ne vérifier beaucoup monde na Kinyarwanda ça veut dire nature. Donc le biso a peuple congolais to kolo bateke non auto ba supporter Tshisekedi parce que Tshisekedi a contre ba Rwandais c'est faux et archi faux. Tous bazana kata ligne moko Tshisekedi a supporter ba Rwandais. Le ba Rwandais ba sali tiko pona ko tchasa lité lisusu pa ne mwanda nsemi. Asana na kamere pour te dire que kamere c'est un Rwandais basali salite donc ils avaient jeu moko politique ya Congo ne fait que se répéter de yana ngalo bangwana. Merci papa na biso na intervention pambate biso awa toboyaka intervention mutute na ebite papa na biso Isaac okokweya lisusu soki ba pesio maloba ou bien okoki koloba sikoy.
Merci mingi papa DSV. Il y a les bosso na zo pesa félicitations et pas ndeko ndompe yende mtu a pesinga courage na lo batali lo mais kadima avant ya ko lo n'importe quoi il faut oser na ba vérification to lo bakate que pour awa pour batu bazo landa so to lo ba peut-être na makamususu o yebi ndenge ezate bon il faut to lo ba makamu na contexte nango lelo to zana kolela to zana ba heart attack to zana ba maux de tête pour na situation oyo ndeko individu ne mwanda nsemi aseme na mitu ya biso batozali awa na oyo bazali na kati ya Kongo yango nde muto eluki ba biloko nyonso moni ba mususu ba bimia na kanda likolo ya individu ne mwanda nsemi na mibale na likolo ya ba individu na ba intervention personnelle sans idéologie yango nde muto zo pesa biso ba mususu mutu pasi vraiment tous en lutte na biso commune mutu na mutu to lité pour na intérêt commune ezali ya ko libérer Congo et pour cette fois-ci to en poste ba polémique na nte bon mutu na mutu zana ba analyse we ya na ndenge alingi batu bayoka ye po ba yende mutu alobaka wana yango te bon le plus grand problème to bunda nanu mungune aliboso to yebi makambo histoire ya ba camera tout to yebi yango bien batuna ye pour apesa ne puisque nationalité na ye akokaka kolobate mais ne mwanda enseigne tant qu'individu azo koloba très bien que azali muntu ya boye to yebi ye azo lobela pe ki bu muntu na ye na place ya botami mais kamere alingi kolobela na kutu place na ye te azo sangisa na biso nyonso ndenge tozali azo sangisa biso ke azo lobela biso tandis que c'est faux et archi faux mes chers frères et sœurs ba tozana bango âge moko ba leki to lungula babiloko mususu ya pamba bande pardon objectif na biso ezali bino ndenge bozali wana makele bosala mususu baza okipena ba misala wa bolesa ka bato na Congo vous n'êtes pas obligé mais batindi biso tozala obligé ya kosala ka biloko tozo sala wana ba kamera wana ba makambo eza ebele mais objectif na biso alungo ba face à diema ba tunso batangi awa to yebi makambo mwa basali ba zolinga ba se protéger quelque part ya pona kosuki sa peine susu nde kuna biso ngwanda combat ezali na ndenge ebele il faut ko bunda mokolo moko te akende ko se faire enrouler mais dans un représentant na tozana awa samedi to linga to tanisa tongo balobi kaka bazokende ko balingi bakamba Congo bakobuma bina tuni bango par mécanisme bakobumela nazo comprendre ngo to balingi élection te balingi ko kende ko se faire enrouler te balingi kaka bakozo bokonzi wana na kobuma Kabila bayebi que muto akobuma nambeli akozala pe kakukufa pe nambeli mais bango bayebi idéologie na bango ndenge bazo tenso zo mona ba radio wana bazolo babiloko wana oyo bazana idéologie bayebi te ngwanda azana na posa ya kokende kokamba kuna te posa na ye a se protéger pour ayebi que état de droit izo ya oyo akozala na boloko yango ndi azo kwamburiye bango vraiment tozala na objectif moko ya kobenga na banguna biso bana Congo bino ba bukoko biso ba chrétien bino ba naître bozaka nil parte to kobongisa mboka na biso ekobonga makambo ya régionalisme ekozala te voilà intervention na ngai na zanango pona poko na zone sana maroba merci papa na biso koloto na biso Isaac Mbele. Celui qui tuera par l'épée payera toujours par l'épée. Bako boma toujours kaka na épée par des armes oko payer kaka na mondoki na bombe yo pe bako tchela kayo kaka bombe na banzi bande ko toleka na pamba te tozali ko kende malembe poto ko kabola mwa ma minute biso ezali teke batu batonda na ligne ou bien batu balanda mingi to kende ti 3 heures non ere koki tokati bande ko misusu bazwa mwa batana bango tokeye pa papa na biso papi bisikita to pesa ye maloba eboto. Merci sorry pour la voix nangala kota te menabina kota rapport tara likambo ya mboka eza nécessaire ya koloba na pesi mbote na balane sur radio lisolo et on nous tozala bango na conférence ngana koloba boyo moni il faut toyebaka toyeba Dieu merci parce que lelo aujourd'hui ceux qui mwana semi ceux qui lelo à l'axi face naye parce que bato babata marana stima batali tinga appelle msamutu peut-être na futur et kozala boye omoni parce que bato mususu basalaka
bakri na bango de guerre mais ok aza na face B na ye oyo asalelaka yango parce que moni bato neti bandeko badination bakamere nga natalaka plus te que peut-être 50% nationalité c'est là te parce que il faut toyeba eloko nini oyo toza na besoin na Congo omoni bakamere wana basalaki plan na ye depuis kala d'autant amonaki alongwaki na parlement ezalaki déjà mise en scène na bango basalaki depuis kala po bayebaki en face na bango candidat à kozala te comme babi déjà mbemba aza na prison donc ye aza neti candidat moko opposant ya Kabila après sikoyo apesa voix ne epa ya Kabila mais tant on a sima sikoyo komonaki papa Tshisekedi apesi candidature na ye match est changé mais Bogota la plupart bato nyonso wana o baza na sima kamere basali ni na bango au moins que baza plus ba mouvancier ya kala botala be ba mouvancier et ba mouvancier baza bato oyo balinga toujours koza au-dessus de la loi baza bato oyo baza na posa ya état de droit et ça na mboka te tous ces gens là au bozomo na bango parce que baza bato baza na ba soit fait ya pouvoir ya kozala au-dessus de la loi ce qui est likamusa boye donc il y a za likolo koboma bato ko sala boye pour tout le monde jamais kamere tant bazo violer ba mama kuna tango kondabatoire balance la makamne kuna jamais à tellement à loba na parlement moni kuna bazo sala boye to sepelité faut to dina ba militaire a tira la jamais kolobango car tango moi accord ya moke oyo Kabila sala ke ye a bimineti te toza contre loko wana yango esaneti EPC lopemba moko boye mais ça lopemba moko ya mise en scène au moni mais nous trouvons toujours que dans le cadre de la politique, il faut accepter le somme qui a changé face à bon c'est probable oh non à ça ça la dernière minute mais comme déjà Ami Bimisi et ça bien il faut applaudir ce que tu dis face à et ça parce que Ami Batamaki azalaki niaou ce que comme il léopard siko oh azalane léopard mais avant ça n'est azaniaou donc il faut comprendre batoua yandengwana botika ye sala nina ye siko stratégie ni oyo to kolite pour te combattre siko bato wana c'est ça siko des problèmes parce que eza bien to peut s'attendre à ti jour élection bon moi sous bato mususu ba ko changer ti ndenge to zape na diaspora oyo to ba kansa azokanga boye lobi bomona paf aujourd'hui to zomona ba pasteur bazo senga ba pardon aujourd'hui to zomona ba combattant mususu bazo sa ba CV na bango donc ozomona donc tout c'est là qu'on attend donc il faut tous à la tolérance ce qui nous a changé Bobi merci Nzambe a écarté biso moi muto oyo anga cha biso bâton sur na kati ya baruna biso donc alongwa alaxi face na azala kuna donc tout ça tu vois que na bukoko na biso parce que bukoko eza lingala mais tout surtout bi culture muto nyoso a sali la bukoko na ye oyo akoko nié awa azate parce que ça culture bimbe biso toni ko diaboliser beaucoup koneti et ça marama diable et ça ninité mais surtout bito na français et ça culture na biso et ça culture pour na nyango oyo toza na poto asa balisa mwasi na ye ya ofele apesa mwasi na ofele mutu nyoso akota na ninité oh il faut pesa d'autres anime et ça culture na biso et ça beaucoup na biso pour toza na poto awa na nango asa ni maman na mwasi bazo ofele pour babindele baba la ofele donc ola manase masali engagé baboko côté engagé yé moko personnellement engagé culture congolaise engagé yé moko na secte na yé donc c'est ça donc pour nangai ya ngwana botika ya kene na yé toza la tolérance mo politique to banza mais merci o laxi biso pour les moutouana à qui na face wana mais to continue lutte na biso to za la déstabiliser to ba comment o sous to ko sala que pour ba oyo bazana ba face caché neti ba niaou o bazana ba léopard mais baza ko se ba toujours na kata ba niaou il faut ko lukisa bango na zone si manu pas non papa et boto papa na biso toleki lombango vraiment et pas ya ndeko na biso Manda Mawa toza koyoka yo bambote mingi bino na kati ya conférence vraiment nazalaki kolanda bino na bokebi nyonso malembe po likambo yango mpe donc nayoki yango kaka sikoyo nayebi kutu te donc nazalaki na sous informé
Donc c'est ezunga donc na wabenga so coup de foudre so coup de nini na éviter ni na ko expliquer yango o ebi les mwana semi azali mutu to pesaka quand même respect mais na mutu ya yo tili biso le londe na loba toujours que non yo makambo ya kanango ngana na ebaki information te mais nazo kende à peu près na même contenu ya papa na biso papi bisikitia ni comme na loba yepa sa bimisi yango wana omoni tout ça na distraction te parce que biso peuple congolais to yeba na biso muto sali kamba ya ba sengi pardon ouais que ya sali aye ka sengi pardon donc et c'est comme la politique mon donc na ça na ngai na osenga pardon peuple a comprendre ngai mais natondi garçon oyo papa na biso mbuta na biso oyo ndo pays vraiment nzamba batela ye na ba makambo ya kana yango ezaka mutuya parce que on a quand la conférence on a moni qui tendance zali que tozo que na peu près à partie spirituelle mais nzo ka sujet o ezali sujet moko politique donc ceux qui vraiment tolandi idéologie à batu parce que muto sa kaberer ezala ba christianisme ba musulman pas du tout ba sala kaberer musulman ba ko boma yo musulman ba ko boma yo ba ko kata yo moto peut-être yangwana olobi o swinga place wana na olobi ya solo donc biso ba peuple congolais to comme na moment moko oyo na landa kisu mpangi na ngao donc alobaki yango vraiment tous na confesse à mututé mais eloko ni biso osala ndenge papa ndo pe autokoloba na yo ba radio oyo ezali ba radio moko oyo ke biso faut faire attention na ba radio na biso oyo to sala donc mutu oyo azo koloba le kambu faut ko yoka ye quotidien ye alobi nini et puis to sala nini poto na sima na ye karate awo chile so ndeko na biso awo soki makolo soki mukuse soki makolo kotambola ayaki awa asengi pardon to mona ki pe papa ngwana ayaki awa asengi pardon to ebite banani ba so ko senga pardon lobi mais makambo zo bimaranga yango ete po que to comprendre idéologie oyo na koloba boy sujet aleleza bien ndenge papa besikita lobi ke patu bazoya bazo na ba idéologie to zo mona bona kati ya combat bazo bima be bango moko donc ezali quelque part peu bien mais bino bata ba radio bino ba média boza la trop fanatisme te boza na système ajale lote boza na système ndenge ozawana o alobi i alobi o eko aider biso bato to na ignorance totale mais to écarter sujet oyo bokoko na politique. Merci papa na biso. Non pardon zena mwa muke. Non ndenge nini papa na biso ngala ni na zo maloba. Nina ça. Au moins ne mwana nsemi azali ba génération na biso. Azali te que zole okola azali père spirituel nzambe te. Azali mutu ndenge mbuta mwa kote azali mutu azala makila zana o tu mutu akokosala. Mais ce to sangisha ngo lelo na bokoko en tout cas c'est pas bon. Moi na kolo banda ngaza muta ya comment il disait Jaboutia Congo te na mutu na kula kana culture na gepiso africain. Olobi malamu. Nazo silo maloba. Olobi malamu papa na biso eloko kaka ngape na linga ko bakisa olobi malamu kaka place wana mais yo moko olobi malamu ozongi pe na malamu oke na malamu ofandi na malamu ozongi pe lisusu kaka na malamu kaka oyo olobi kaka malamu oyo olobi mais ba radio oyo olobi ke na ba radio na banzi ba radio tozala place oyo teke débat na banzi biso to kimaka débatté ndeko nyonso za kolanda soko moni ke DSV okosi olobi mabe kota lobanga na ukata yote soki oko critiquer nga pona yoka na bonga na changer lobi na sala mie mais soki na sali ko boya ba remarque to ba critique na kokola ndenge nini pe bandeko misusu bankoko na ngai botika ka batu balobaka oyo ezali maloba na bango baloba pona mboka Congo eno bokataka soki balobi ke kingani na mabe tika ezali teke radio ezala parti pris awa loba moto nyonso soko ye okangi Tshisekedi na mbeba yako beta ye na kati na radio lisolo okangi Hippolyte beta okangi Kamere o ngwanda awa ezali tozalaka teke o wana moto na biso Angelu na biso te beta moto nyonso tu na banzi bandeko bolandaki biso na mpoko mwa lelo na masolo kitoko tozokende na ba conclusion ko pesa bandeko mwa 2 minutes poto eba ko kanga bisaka na biso me yambo na cha bis ntokanga bisaka toyoka
moi discours wana moi info wana muke comme ça to pesa kaka maloba bandeko to pesa maloba en tout cas na 2 minutes na yibi maloba mpamba te to lekisa tangu te to bundaka to koya kokota na bonkoko mpe to koya kosimba ba rafia to BBC na thème na biso émission baby et comme les sous na bangola et comme peke ona bankake te émission ezali ya mwanda ntemi to l'équipe papa mayaba kuna moi info Radio Okapi. Okapi. Une nouvelle plateforme politique vient d'être créée en RDC. Elle vise la victoire de Vital Kamerhe aux prochaines élections présidentielles. Alternance Vital Kamerhe AVK en sigle, c'est le nom de cette formation politique. Des mouvements de population s'observent depuis une semaine au long du lac Tanganyika. Ces personnes déplacées, dont le nombre n'est pas encore établi, proviennent du Sud Kivu. Elles fuient des affrontements entre FARDC et Mai Mai. À Kinshasa, les agents de la Société congolaise des postes et télécommunications ex-OCPT accusent les ministres du portefeuille et des PTT de vouloir retirer à leur entreprise la gestion de la fibre optique au profit d'une entreprise privée. Hier, ils ont remis un mémorandum à la primature. Bonjour. Processus électoral. Une plateforme politique vient de voir le jour dans le pays. Alternance Vital Kamerhe AVK en sigle veut soutenir la candidature de Vital Kamerhe et assurer sa victoire à la prochaine présidentielle. La charte de cette plateforme a été signée hier mardi à Kinshasa par plus de 20 partis de l'opposition, des associations de la société civile et des personnalités indépendantes. Innocent Linga. Parmi les signataires de cette charte, quelques figures des pros comme Jeannot Mweze Kongolo, Gaston Dindo, Charles Bofassa, professeur Mulumba Kati et Madame Nelly Mungulu-Diak. D'autres partis comme l'ULD de KTB Katoto sont avec l'ancien président de l'Assemblée nationale. Objectif poursuivi, les positionner à la tête de la magistrature suprême, comme le confirme le député Charles Bofassa Dima. Cette charte symbolise l'engagement, mieux la ferme détermination de nous tous à faire élire Vital Kamerhe à la magistrature suprême et à gagner les élections au niveau tant national, provincial, municipal que local. Invité surprise avec un discours surprise à cette manifestation, Nemwanda Semi, chef de Bunduja Mayala. La République démocratique du Congo, notre pays, a trop souffert particulièrement dans sa province du Kivu. Alors voici mon hypothèse. Mais cherchons un patriote du Kivu. Passons-lui la présidence. Afin qu'il puisse défendre la province du Kivu et le faire dans la sagesse et les bonnes relations entre les États voisins de la République démocratique du Congo. Lui-même les candidats. Merci. Nabanzi Binomoko Bolandi, Fichewana. Tokomi Nasuka. Mpo tokosi pete tolobi likambo ndeko moko na moko likambo tolobaki ya mwanda nsemi vraiment toyeli bino mwa épreuve oyo bolandi mpe moto moko na moko akola na mpoko malelo tokende nano epai ya ndeko na biso mandama wa topesio 2 minutes chrono en marche opesa conclusion masolo na yo. Bon, ngai conclusion match za clair ya so la kisi loko ngo don mobimba ndeko pe mususa koteka na boso kanga kombo na ba ke to kota na Google na kota na Google zo tala ngo awa donc match za clair quoi donc biso nde foto ba neto tambola c'est ça qui est plus important biso bato tika ito ye ba neto tambola mais tous à la makasi quoi bendele ko yate bendele ekoyate biso nyonso tozala makasi toyeba ndenge ya kotambola tokeye pa ya ndeko na biso kinamvwidi ye wana topesa ye lisusu maloba yayeba kotobola 2 minutes na ye papa na biso kinamvwidi topesi yo maloba napesi matondo nasepeli l'émission kimezala na biso tomela mai tosala likambo oyo topesa temps na temps matondo ya solo kimia ezala na biso topesa temps na temps mais temps na biso si tokangi monguna tolekani na lombango topesa papa na biso Isaac Mbele maloba abeta mwa motute 2 minutes. Oh merci mingi desube na sepeli mingi na intervention ya batu nyonso tellement émotion ezaki mwa makasi bon ezali kambo mboka tokoki kobondola yango te tokoki kokufa te mais esengeli tolela mpona baoyo bazali na kati ya mboka esengeli en tout cas na sepeli na baoyo intervention ya mutu na d'une façon d'une autre mutu nyonso alobi awa alobi kaka malamu
ezali pona likambo ya Congo totelemele yango mboka na biso elongo na mboka bapaya biso moko toka mboka totika komona pasi ya kotindaka lelo kotindaka lobi mboka ezali na kimia biso peto za na kimia tobunda na lolenge de façon kake munguna alungwa biso ba na mboka to dirige mboka na biso maloba mboka yo merci papa merci tobunda lolenge mpamba te pasi ezali na mboka na biso ya solo bandeko tolekana epai ndeko na biso keba na kamera topesa ye maloba matondo mingi papa na ndengo sili kopesa nga maloba matondo pe na bandeko nyonso tu tozalaki lisanga eloko nga na koloba omoni efe ya koyoka maloba oyo ebimi na audio na komona ba image na nini na site wana ezali kolakisa deja ba preuve moko tangible. Donc pour la solution mutuana donc na mabe asali aza mutu moko ya kotia pembeni azala nanu pembeni wana tobunda bitumbo tozali kokena matondo. Merci mabe mutu asali ezali mutu moko totie pembeni nazelaki esika koloba totie petrol to tumbae malgré suki na pembeni biso peto suki na pembeni. Merci papa na biso to leki esika ya ndeko na banzi bandeko bakotaka kaka soki monsieur komi na suka mais to mekana ko pesa ndeko na biso tato chumungu to pesa ye akoteli biso siko mwa 3 minutes soki okoloba nini na oyo landi mpe toke na bandeko msusu 2 minutes osana maloba. Allô toza kolanda yo papa. Oui, merci beaucoup papa Diana, merci Barandi News to ya radio Lisolo mbote na bino news to olimbisanga na koti na retard parce que na koti na retard olimbisanga ye na landi bino mwa mingi na yoki tout ce qui s'est dit mais tout paniquer zalate parce que ezana ngo eloko pamba oyebi mwana mobali o kamera etango zolongwa na Assemblée nationale ba poser ke ba question oza ba fichier wana lobby yazali contre Kabila te mais Kabila est mal entouré alobi loba moko alobi je peux servir Kabila autrement a reprouver du sauté azo prouver nde bango na bango na kati ya mouvement na bango que bomoni c'est que je suis capable de faire mais le peuple Congo est mire le peuple wana asiakoli ayebi place na obwaka lino na likala ne t'en fais pas oyeza koya wana ezalaki déjà prévu et na kati ya lito tozobunda oyezo leka eleki makasi koleka oyo wana il faut bomona cheminement ya makambo ndenge ezokende na niveau place tokomi espoir eza makasi ya osaka nango te et il faut pas désespérer c'est pas grave mais campagne ezo ya ekozala makasi et yango wana message ezali kaka ya biso bato ya diaspora tokebisa bandeko na biso bazala mboka kolakisa bango erreur esalama lisusu te puisque le but maintenant c'est de récupérer notre souveraineté nationale de sorte que tout va bien. Yé mon enseigne ayebi quoi que bapesa qui est un temps très long pour répondre argument wana yango muto convaincre mais atabato mudu ya Congo bayebi place nini pas ezali bayebi niveau nini tokomi ye a servir ka Kabila autrement biso pe to yebi nini to traiter na ye autrement. Merci beaucoup. Eboto merci wana ezalaki maloba ya Mungo na banzi bandeko tokei inalombango epa papa na biso kadima mpamba te toza kokende vraiment na suka ya émission na biso topesa maloba 2 minutes. Ok, merci mingi papa Diana. Ngai na suki sakana loba que ngai souvent na sala ba analyse na ngai d'une manière indépendante. Donc na osenga ba congolais pe bandeko na biso so ba soutenir mutu comme étant ba soutenir ba politicien. Il faut d'abord que la passé na pour cheval de bataille à ba politicien mingi za lokuta. Ba souvent dans lokuta mais ce que sali étude ya passé na ne okomona ke mutu ya ko sala nini pona futur ya mboka na biso. Ya bozala surpris te soki mutu na a changer position ou bien azu ba décision mususu ya on tester ça que non bozala surpris te. Merci on ngalo ba yangwana. Eboto papa na biso kadima toleki epai ya mbala nkomi to pesio moi minute na yo oyeba ko sala conclusion à masolo.
matondo na opesa nga maloba na sepeli na émission na sepeli nde tokaboli mwa moko toalai nango nakosenga kaka na likambo soki ezali ya solo toyeba korekipere mutu na biso ole totikaka voix moko ekendaka ti baleka biso mboka du faut tosala effort to récupérer voix na biso ezala parce que bitumba eza makasi so tozala moke et osenga na biso tozala ebele tokoki kotika eloko na biso ekende te matondo nazongisi maloba mpe mbote na bayebanso bazali na émission mpe baolanda matondo eboto papa na biso mbala nkomi toleki epai ya ndeko na biso kulutu na biso Zambwana Joachim topesi ye maloba. Merci bandeko. Conclusion na nga ezali ete ba membre ya ba église ebele ba bimara ba église d'abord on attend ba monde a été philosophie to mission ya église esili ko dévier définition na yango bandeko nyonso ya bundu di Congo boye ba définition ya église na bino to secte na bino na leader na bino philosophie ni ayaka na yango soki bo mene ba enquête na bino bo vérifier ete makambo euti ko leka awa ezali ya solo ete nsema diala a rejoindre camere tika bo revoir définition ya religion na bino ezaka toujours un mouvement socio-politique dans un sens que Nensemina mouvement ya Bundu di Congo na base zali premier mouvement congolais oyo eza ko reconnaître et gouvernement en place zali anti-gouvernement eza ya bien te bozara pe anti-Mundele parce que Mundele ayai ko konzamisa biso bozara anti-PPRD anti-Kabila anti-l'actuel gouvernement parce que boye bien te zali plateforme ya manufacture ya Kengo Wadondo qui est un gouvernement d'occupation. Alors, ce qui définition de Zarabongo, immédiatement, ce qui vous monnaie Nensema Biala a sili ko dévier d'urgence, boye ba ete mungwa et sili ko si la valeur nango et bonye babua rana libanda bangulu basansa kasa yango. Donc, tika to benga na bisonyo soto partager message oyo to mener ba investigation d'une façon privée. Moko na moko ako découvrir que ezali ya solo abenda na di Bundu di Congo oyo atika mission oyo atika pe leader oyo asi akomi mungwa esili valeur mungwa esili valeur oyo leader oyo ya dibundu kaka ndenge yo lobi dibundu mais dompe alobaka dibundu te tokeye pa ya dompe invita kanga 2 minutes na yo pamba te tokomi vraiment na suka ya mayangani pe émission na biso papa na biso dompe invita kanga topesi yo maloba tomoni papa na biso a azali wana te allo nabanzi papa na biso allo papa Diana toza koyoka yo nalobi na kanisi na kuchela kiyo na komi ona lobaki ke vraiment nazaki neloko musu ya kobakisa te pamba te nyonso o esengela ki elobama elobani eboto papa na biso na 6 minutes na kasi kaka pona intervention de Zambwana na kanisi makambo ezali clair makambo ya bokoko ezali idéologie oyo ezali vraiment ya makasi pona biso na tango oyo na rien à voir yango kutu eza ko permettre biso tokoka ko mona esika mbeba ezali donc ezali testeur alors na encourager bande ko mingi lokola nga o bazali na makambo bokoko to koba to intensifier musana biso batono eboto tokeye pa ndeko na biso Brigitte na Skype Brigitte toyoka ye 2 minutes na oto comme na suka Oboto ndeko DCV na 2 minutes pesi ngai pona ko loba mona ngai suka ezali vraiment très simple na bana ko kanisa eloko moko biso ba congolais et singel to apprendre système moko pona yeba ko pinir ba homme politique système ya kamikaze c'est-à-dire tukoti idéologie wana mateya wana mutu ateyami a comprendre il faut la tabom pe akeni ko disposer akeni ko boma mutu je pense que dans la moko ya de la malamu ya délivrance pour na biso ba congolais ainsi pour na ko répondre mukina ndeko Zambwana vraiment na d'accord na mutu alobi na comme ya suka concernant bandeko na biso ya bokoko vraiment j'invite bandeko nyonso ya bokoko toyeba ko tala pe bokoko na biso malamu pona mboka na biso ekende malamu toyeba ko vérifier pe ko discerner pe ko na maîtrise muke
mpona koantaka baninga mosusu boboto nzambe apambola bino eboto ya solo bandeko tokomi na suka émission na biso vraiment tokosukisa na invité na biso pe ami Bushiri topesa ye maloba ya koyeba kozwa mwa 6 minutes to 7 minutes ya koyeba kotobola pe kopasola mpoke kolongola peuple congolais ekai oyo eza na misu oyo ekangamaki mpoti ya munene mpamba te asokola misu na bango eboto matondo mingi papa tiana sulufutu matondo penze utina se ya motema ndenge olingisaki masolo ya pokwa lelo ndenge na utaki koloba esengelaki penza ezala bohete esengelaki ezala yo nangai mituna pe biyano mais na sepeli pamba te na utaki pe musala un peu de fatigue aussi na moni bato ebele bakoti ba edenga pe na pema o na lengeli en tout cas na autorisation na yo mukolo kolingisa nde na koya ndenge bobo meseno kosala lokito ya kafu pona ba sujet mususu plus important makambo etali ba viol makambo etali armée makambo etali MONUSCO rôle nango par rapport aux élections makambo etali il y a beaucoup de choses à dire dans notre pays makambo etali économie privatisation ya miba makambo etali Équateur bino mo bolandi ba Finlandais na kati Équateur ba ye bazui mabele nyon surtout ya Équateur pour 200 millions koseka mais il faut en parler makambo etali Katanga Moïse Katumbi alobi alingi kokasu politique na mato il n'a été pourquoi à la veille d'élection il a pris cette décision donc il y a tellement de sujets où ezobomba makambo na se où il faut to bimisango likolo mambo fibre optique il faut to lobelango pourquoi est-ce que fibre optique ekoti na Congo ba ministre baswani et ça quand même honte pour notre pays il faut to lobelango makambo donc il y a tellement de choses à dire que Toriko Kolobela mais pona lelo ezalaki makambo o etali kozongisana nous l'église au milieu du village. Wana la première chose na pesi na papa dia na merci en tout cas na ndenge okambi masolo na poko lelo. Deuxième chose na ina lo bapona likambo o etali Vital Kamerhe toza na robanga te bandeko parce que Vital Kamerhe lui-même il a dit Vital Kamerhe il a dit que je n'ai pas de problème avec le président Kabila Kabange. Nous allons toujours continuer à nous voir, mais au niveau de la idée, au niveau de la pensée, tu travailles ensemble. Bandeko nanga, soki Vital Kamerhe azalaki congolais. Un congolais oyo aboyi Hippolyte Kanambe akolobali susu teke norobanda ko liana ye, norobanda ko kutana na ye, mais au niveau politique ba philosophie de ekaboli biso. Pourquoi? Parce que Hippolyte Kanambe azali auteur, azali coupable, azali à l'origine il y a massacre, il y a 7 millions de morts. Azali responsable ya viol ya ba mama na bana na biso. Donc Vital Kamerhe oyo kolobate ke non tokabwani na ye kaka pona makambo etali makanisi mais atikali master na ngai. Oyo azali master ya terroriste azali terroriste. Soki Vital Kamerhe azalaki congolais kolobake na bimi kuna libela. Quand on sort on ne revient plus. Mais ye lobi ke na robando kende de temps en temps mingi ba kolobalanga mende kwa kendaki sukan. Akendaki sukan Tango abimisi les 14, abimisi UNC, Union pour la Nation Congolaise, les 13 Vital Kamerhe azalaki wapi. Bokende ko luka, asalaki les 14 créations ya UNC, mais les 13 azalaki wapi. Il y avait une grande fête organisée par Hippolyte, Vital Kamerhe était là. Il était là, basololi na Hippolyte, donc aso maintenir que Hippolyte aza master na ngai, mais to kaboli na niveau ya makanisi. Bandeko, mutu abongo to kopesa ye confiance ndenge nini, mutu abongo to kolobaka za espoir ndenge nini. Alobi ke tokaboli na Hippolyte pambate ba Rwandais ba kotaki na armée rwandaise kotaki yangona Vital Kamerhe asopozaki eza ko s'opposer à lokuta soki asopozaki nango vraiment pour défendre les Congolais aujourd'hui il doit vomir netinga na vomisa Hippolyte Kanambe Vital Kamerhe s'il était congolais il doit aussi vomir Hippolyte Kanambe soki a vomir yete c'est tout na balobi il faut être chaud ou il faut être froid. Si on a ni chaud ni froid, on va te vomir. Il y a un sengi na peuple congolais na ba ebanso ba koti na conférence lelo to vomir Vital Kamerhe. Pambate azali ni chaud ni froid. Moko Kabila master na ngai to kaboni kaka na makanisi ake ko lié pa na ye, ake mo na ye, ça ne va pas. Ceci étant dit, pour aller maintenant na nikamone mo na semi. La même chose on a lobeli Vital Kamerhe, la même chose na lobelongo de mo na semi. On ne peut pas être ni chaud ni froid. Soit il est de notre côté, soit il est du côté des Rwandais. Ce qui a commis moko qui pas Kamerhe, moko qui pas Tshisekedi, c'est qu'il y a likolomoko awa likolomoko kuna alors balobi ce qu'on a ni chaud ni froid, on va te vomir. Aujourd'hui moi j'ai vomi neko ne mwanda tsemi. Parce qu'il ne défend plus ma cause. Il n'est plus mon ndeko. On est mon ndeko. Seulement si tu défends les mamans qui sont violées au pays.
seulement si tu défends l'intangibilité des frontières. Mais aujourd'hui, Nemo Natemi ne défend plus l'intangibilité des frontières. Parce qu'il a osé dire à Vital Kamerhe, on négocie à partir à Kivu, on négocie dans les pays voisins. Donc il n'est plus mon frère. On est mon frère si on sait que le peuple congolais souffre. Le peuple de Dieu souffre. Là, tu es notre frère. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter n'importe quoi. L'inacceptable, il y a eu une personne qui a accepté l'inacceptable. Il est aujourd'hui au CPI. Là-bas, il est en train de te faire juger là-bas, Jean-Pierre Bemba. Mais nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Sinon, nous allons aussi être jugés un jour. Alors moi, j'ai dit à Nemo Natemi de revenir. Nous n'avons pas fait une émission aujourd'hui pour que Nemo Natemi se sente qu'on l'a abandonné. Non, je lance un appel. Je lance un appel solennel à la radio Lisolo. Je demande à M. Nemo Natemi de revenir à la raison. Nous avons besoin de lui. C'est un patriote. Il a défendu Mwanda. Il a défendu le projet de l'amphithéose de Mwanda. Il a toujours été intelligent. Il a toujours défendu les Congolais. Aujourd'hui, il nous a trahis. Il a trahi la nation. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas contre lui. S'il se répand, il a toujours demandé à ses fidèles de se repentir. Aujourd'hui, nous les fidèles, nous demandons au pasteur Nemo Natemi de se repentir. Nemo Natemi, bongola motema. Tu ne peux pas continuer dans cette direction-là. C'est une direction dangereuse. C'est une direction qui va exploser le pays. Nous allons avoir 3-4 pays au Congo à cause de Nemo Natemi. Il faut unir les pays. Les Congolais ont besoin d'unité. Le Congo est un et indivisible. Le Congo ne sera jamais divisé. Mais le chemin que Nemo Natemi vous avez suivi, c'est un chemin de la division, un chemin catastrophique. Le Congo sera par terre à cause de vous, économiquement, culturellement, socialement, financièrement. Le Congo sera par terre tant que vous serez à côté des gens de l'alternance Vital Kamerhe. Il n'y a qu'une seule alternance aujourd'hui, éliminer les Rwandais, les extrémistes Tutsis de la terre de nos ancêtres. Le peuple congolais a assez souffert. Nous ne pouvons plus rien faire aujourd'hui. Toi, si l'homme soit au salaire de Bandegonanga. Et on a dit que tout c'est distrait une émission de Salio, il fallait qu'on réponde à Batulobi pour attaquer, il faut au salaire. Non, c'est déjà passé. L'objectif est Zanini, total à Liboso. Liboso n'a besoin de que ces gens-là, il faut tout kangela bango là. On ne peut pas accepter avoir autour de nous les Rwandais ou les extrémistes. C'est faux et archi faux. Donc, Batunou autour de monde une image. Et l'homme a lancé appel, n'a profité dans la radio. Tous ces gens-là, tout le monde a image, Wana, n'a Vital Kamerhe, n'a de moi, n'a Temi. Il faut au Bilongi na bango. Kabongo, il vient souvent à l'aéroport, ko betaye. Voilà la réalité. Il faut tout mener révolution, il faut tout continuer. Je vois que beaucoup de gens sont en train de se dire que Tokomi Nasuka, Chicha au pouvoir. Tout va bien. Mboke Bongi Makambo Kozala Kitoko. Non, Bandeko Nanga. Il faut tout tenir. On peut mourir de soif à 2 pas de la rivière. On peut mourir de soif à 2 pas de la rivière. Tant que tu Tokomi Nasuka, il y a Chicha gagné, de temps où on a Rwanda, Kozala vraiment ma benabiso. Donc il faut tout maintenir pression. Ko beta ba kabongongoi, ko beta ba kudura kasongo, ko beta ba bofasa djema. Ce qui ne moi na teme yokite ko beta ima kofi na gare. Donc il faut vraiment continuer pression, nous continuer, Kozala vraiment les quitter. Comme gentil, parce que tu sais que gagné, nous allons nous faire avoir. Nous allons nous faire avoir. Nous devons continuer à être méchants et virulents par rapport à ces régimes-là et à tout Congolais qui va trahir sa population. Nemo Natemi nous a trahis. Je termine par lancer un appel solennel à tous les Congolais. Nous devons nous unir parce que le peuple congolais a besoin de nous. Natombe libino banso pokwa elamu matondo. Nwankewa Bona Congo Baloba Mamonango mafuila kuntima Kasingai nazali nkewa Mamonankewa mafuila kunga Oza zoba Zobe Yuma Kongoleya Oza zoba Babe Ben ozo Oza zoba Babe Yuma Kongoleya Oza zoba